libaya. Donc, on dengue ferry à bien qui libaya. Pour ngai, tant na to bini na nzambe na ngata la ka ba corpulence nga na zana ngo. Hein? Talanga na no bien. Otalanga na soin, te faut talanga pa bien. Otalanga na alpha, otalanga na omega. Ozi omega. Pourtant ils vont et bon kita libaya lelelanga. Kwiki. Ateko ina mabele sanse lelelanga. Kwiki fona ningisi ya penzambe. Ama pena ningisi kwiki. Ozomona, nako ke ningisa ba tamokilité. Faut ça sentir que oui kita libaya peso kumi sa payer. Ozolanda et bon kita libaya lelelanga. Kwiki. Oh my. Ozomona, makambo penza passer alinga kanganga na kata ndako. Bilengo alinga kuinenga te mo Vincent. Est-ce que ça bon Zambé? Siko na église ndo bando bine la Nzambe kita libaya tonen. Kita libaya est passable partout. Est passable partout. Na mo yo comprendre en côté. Ma bine uta na lola. Satan nda yiba mabine yana ona se. Po Nzambe na ko betela ibwe. Na ko binela ibwe. Na ko binela Nzambe sokoto babe na kiti na ngona kiti. Alléluia na matima. Ozomona nyose uta na lola. Na ko binela Nzambe pe na pe. Na beti pe na pe. Pa na kiti na ngona kiti na beti bwe. Pa do na obenga e. Ozomona na ko binela Nzambe nyose uta na lola. Ozomona même na bina Nzambe boye. Na bina Nzambe kata fungwa. Na bina. Yeme na beti na kiti. Mbote Nabino, bandeko, balandi émission, la voix du peuple, balobi, c'est la voix de Dieu, au site Nabino, oui, la rabino, ba émission, ba information, ba divertissement à travers ba différentes shows, tout ça, dans site la voix du peuple. Comme je dis toujours, dans la voix du peuple, on fait pas comme les autres. On essaie de faire un peu mieux. On essaie un peu d'innover. C'est ça, la voix du peuple. Pour ça, encore la voix de Dieu. Oyabino, Vincent Chiluizi et toi de la presse. Chers amis internautes, je pense que émission lelo nazoe batena seka naka moi tona lobanine nazoe baté donc il y a je pense une ou deux semaines passées tout ça une émission moko concernant notre frère Patrick Lokwa qui est un bon ami a commis frère en Christ. Il m'a témoigné là qui biso a expliqué biso n'engi vu on les a mabé n'a commis adorateur il y a mon aîné à celle biso mais bavocat to n'engi Patrick Ayembaki ba pasteur ba qui basaki musa na bango mais à notre grand étonnement to kuté na makamusu lelo au moment où je vous informe par vous essayer au caméraman à série fongolé dans la caméra nazana Patrick Lokwa sika imama na plateau. Ah oui. Bonjour. Toujours y batté, ezanini. Frère Patrick Lokwa, frère en Christ. Bonjour. Bonjour Vincent. Ça bien pour l'instant, oui. Frère Patrick, Bible les Apes. Bible nangezali wana za munduki. Munduki nangezali. Na yuko tika ngote za ina kata mamuna ngai. Mamuna ngai za wana biki nangeza Bible nangeza na kati wana. Wana za munduki. Na yuko tika ngote. Pourquoi na tika ngo? Mais frère Patrick, to soleil na yo dernièrement makambo yo. Na kamwe yo bengo psinga ke no Vincent Nazasuna Maoloba, Ngabia, tout cas Migolo. Moi je pensais que le logo était abisotam sous jeunesse, était abisotam Mathieu, était abisolik. Mais na comporte na mon frère Patrick, na ninge na yebela kala. Il y a un problème. Tonné. Ba pasteur alelo, akuma okosa biso. Ba pasteur akuma okosa biso, pasteur on invité so na profit na nzoto na ngai. Mais bala mama bolanda malamu. Na côté na permanence. Na komi pesi corps et âme nangai. Mais pasteur alinga violenga. Alinga violé yo. Pasteur alinga violengai. Pasteur. Pasteur mo leba bolingo. Pasteur leba na soki za malusa ndini. Na zo nza na taba arrière pensée. Mais comme na moment mo boya bi mse malwa mo kutu. O ngana yoka kawana. Pasteur alinga violengai. L'église na sali
panique dès qu'on a zongi l'église nanga kala ou ba linga na lo lenge nanga na zali boy na za na mascarade na za hypocrite ki ba ki robomba bomba ngai ba light sanga bla modeni ba kazaka modeba na kuma kiza bilenge na nango boy penza boy ba na mama na ngai elenge oyo et que kabwe na divagation ka boy passer ndumba numéro 00 00 veut dire linga yamba ngai pasteur alinga violer ngai akumisinga nga sukala kulungongo onga boyeboye tete na zafu mwasi nga na za mwasi ya ba faire to bimaka to penda boy tukuto photo ke lubumbashi ngabi NON na boyinga mona sosoli ngabi non malamu nazo l'église nanga kala nazalaki po l'église nanga ba liminga na lolenge nanga nazali to pasteur wana na mo nde ba ko changa mukoshi mokuya na vina ngai nde ba yaki na mo ki ba ki ba kolongole toi mone toi lo na nango tani na obride comme la ligne. Soit ba lo langue toi loyo a ruiner ngai. Mais le quoi na sosoli ba mama na zali na changeate. Biso auto botama nango. Manga penda jaja, jakoko jaola. Nga na c'est la résurrection. Pour zambe moka ebi. Muto jije nga zatin. Je suis libre. Na nyoso nga na zo sala. Je suis libre na de la miséricorde. Yanzambe dikona. Parce que la linga violer ngai. Nazoka nsama kamunde sa mega lobby. Église ningani nde bozo mona ngai yawo eza ko ningana. Pour ça 3-4 personnes bato basera sur intercession to zaina ba mabondeli engeza modya mabe. Donc ngeza awa. Cher ami internaute, naza la confusion tu au moninga la vandi boye nazo kolobate parce que nga na yebi ke Patrick Loko a commis frère en Christ, pasteur Baseki Moussa na bango. Mais du coup, tout le monde a Patrick et Lukangai. Patrick, est-ce que vous êtes sûr vraiment que délivrance soit et ça avec un cœur sincère? Patrick, peut-être tu auras nos kosabiso. Jour où il y aura awa nazo se souvenir to sara une mission le biko bonga mais que Patrick aura nos kosabiso Patrick bonga parce que loko muto aza délivré à cause on a na place où utagité. Soki yo komi poka ka pop passer nga violé yango bosani délivrance sinon se passer qui pona yo. Passer à la domination. Ana domination de la sémence moka tangai et aveuglé ngai. Et aveuglé ngana gratter bonheur. Donc hier nga ki exploiter ngai pour aboma ngai azo étoile nga sela makamuna minene. Pasteur wana aveuglé ki ngai. OK singa ki nazala lo lenge nga nazali boye. Pour zambe nga kanisa ngai. Mais on a ko sala ba mascara wana et simba ki te na mo délivrance wana ba yaki tianga malédiction. Akobakisanga mukoshi donc mokuya mais le quoi na sosoli pe moko a humilité tala kaka na comprendre te na la ina kana kilota mukuse na permanence na la di kana kilota mukuse na moi c'était jour vers 11h de passer à côté linga na katandako na permanence les amis penza calme o akiba kiba ko banini côté mbango ko sala l'évangélisation ngana tike pour nous ça moi fièvre mbité na ça moi fièvre passer un peu le quoi peut moi traitement moi nini na vandi moi fatigue on est passé à côté linga makamona kakako donc on dirait moi nyoka moko maboko moi malile na nzoto nanga na famille ça moni passé na lembisi na moi miso bo moi si bon moi si on te combien déjà pour elekele maboko ne wana penza ezaki moi caresse ya moi doux moi miso moi c'était passé mais moi sembla kaka parce que bandi ko maloba bolingo liboso na ngai elekelinga makasi et les kelinga makas passer à linga violenga pour toi ça c'est déjà na soto bo viol nyon sangwana au moins dani pende na ngami langa ngalula boye na mitalinga penza boye c'est kai mama la belle ba ruinenga ka na divagation et pas pasteur ya na sosola ki na belle na panzi pe sango église mobimba heureusement na telema ki ne tonga tin heureusement témoin jango ya ngai na telema ki ne tonga te pour na belle passer par là. Mais na téléminde pour na sambu sa pasteur wana bondumbu alingaka manifestant ngoli boso na ngai pasteur bana mama boki bana papa maboko so tchaka bato ila so malédiction mokuya azolinga boto de tolo zanango pour utiliser yango à se servir sur nzoto na yo
Rifino madingano move ya Suisse wana babi na tikalara na bavie mibale Rifino madingano na kumo pap motema mère ve bambote na binangwana na moni chombele muntu masalanga solola esalanga bien. Fabrice Moubiala, il est né prêt travail qui soit prêté. Fabrice Moubiala, je confirme na kata Suisse wana Fabrice Moubiala, il est né prêt travail qui soit prêté. Fabrice Moubiala, je confirme. Wana na moni di susu mbangu Vincent di solo ka Juvens motema Niklete Mbelani di solo ka na kata Stuttgart bambote na binangwana Willy Botela ba Willy garçon de l'X3 fois l'X patron na bango place aux ambote na wana Iko Kitenge wetu l'homme de la 25e dynastie yayo yangwana on évolue. Patrick Lokwa siko ba mater nyoso yo salaki wana te ki bande ona yo ba mades batika viwana ezavi moro mabe ezana kindumba ezama makamo mabe nyoso wana lobaka na ngawana eke wapi na ebisaki bango boye na bosani loko moko te oya kosala pona koyiba imite ayebaki kana nzambe ezali koona ye mais oya botama lolenge mades lokola biso boye ayebaki miséricorde ekozali koona biso. Patrick Olobaki kozo regretta ki nengoza ozalaka boy tant ozonge mobali siko lelo olobani na regretta po nini po abiyema na ngai wana kitoko na lataka lisusu te ndenge na lati kitoko boy nazalaki suko lata bongo te nakomika kolata bakanzaku kolatanga ba veste kolatanga biloko moko bezosasa nga modèle yembele yo na regrettaki yo tana moni buta na sona misanti na za pepele légère comme l'air raide comme un bâton. Je suis libre. Qui me connaît comme Konzamboka? Nous omona. Ma pasteur nous souvent la rabiso baka ko exploiter biso nature na biso pe po moyen na biso. Siko obaki de lo ba seigneur ko to ba producteur ba produire parce que ba no yema bien siko ko yema na nyoso tiango. Na ko yema talo kwa Céline Dion. Ba ko kotsa ngata se ko yema talo kwa Céline Dion. Po problème na nsambe na lo lenga na zabo eza mabe. Bine la paix. Na kobine na nzambe na ngai na kobine la ye Marie Misamo la nganze mo Marie Misamo c'est une masola kati Biko décevoir Marie Misamo jour à l'obeke banze Marie Misamo te zongi sur mobile siko lelo Marie Misamo ngo so hôtel amona OK ozongi no moi si na décevoir Marie Misamo te wana zali mama moko boye malamu mingi po alobi na fitse moni mo alobi yo linga kama otololenga zali yende ressemblance na yo omoni tina Misamo kabola kate po yanga ebeti lelo lobi pe ya basuswe yeso kufa pe pona bango olobo akisa moningo la kisa yenzela lobi kwame olobenga ye vraiment la kisa yenzela tato yue uzumuna Misamo kabola kate ata moninga na tupi na sopi dilema okabele kwenga ti awa aboya ngate ona tobilo ma te bana na alpha tino omega aboya ngaite ata mwasi moko boye asangisaka nyoso akolingo lolengo zali siko nzama ngo banobinela ye lokwa mobali to obineleka lokwa mwasi Zambe na babi binela nzambe to vous nzambe na batambourin avec des danses na kobinela nzambe na ngai même kita libaya na kobinela nzambe kisa libaya oui ndenge nini wala kita libaya donc o ndenge fere a bengi kita libaya po ngai tana to kobinela nzambe na ngai talaka ba corpulence nga na zana ngo talanga na no bien otalanga na soin te faut talanga pe bien otalinga na alpha otalinga na omega ozi omega potani bango ebongo kita libaye lelelanga ateko ena mabele sansele lelelanga kwiki fona ningisi ya penzambe amwa pe na ningisi kwiki ozomona nakoki ningisi ka mokilité faut ça sentir que oui kita libaye peso kumisa peye ozolanda ebongo kita libaye lelelanga kwiki oh my ozomona makambo peza passer alinga kanganga na kata ndako bilengo alinga kuinenga te mo Vincent est-ce que ça bon nzambe siko na église ndo bando bine la nzambe kita libaya tonne kita libaya za passable partout ça passable partout na mo yo comprendre en gote ma bine uta na lola sata nda yiba mabine yana ngona se poza me na kobetela iboy na kobinela iboy na kobinela nzambe sokoto babe na kiti na ngona kiti alleluia na matima ozomona nyonse uta na lola na kobini na nzambe pe na beti pe na pe pa na kiti na ngona kiti na beti boye pa do na obenga ozomona na kobini na nzambe nyonse uta na lola ozomona même na bini na nzambe boye na bini nzambe kata fungwa na bini yeme na beti na kiti donc nyonse uta na lola Satan ndam ta yiba ayi na ngona se ngai po na nzambe na ngai na komisaka mingi po ayebi nga na lolenge na nga na kombo na nga pe na yebe na kombo na zali Emmanuel le Dieu vivant. Comme on est ba komaro na de ya munene
sikoyo bike tovana na muke Patrick Lokwa na bike Sekai mama sikoyo na bike na mitso Willy Botela garçon de l'ex na bike Igo kitenge wetu na bike Manezi Baba wazo mis album na Crucifix Kalami te sole wanga give rabane pas un album na devoir on la bosoto na reste musique na biso na bike sole wanga d'autres émission mais Patrick au sein qui appelle la fiancée, tu vois qui on a besoin de fiancée, tout ça, mozo comme moi si il faut bala, ce que bah projet na sur Patrick qui est en maille pour le monde zone. Na zo luka demo bala ko bala ngai. Na changer. Oka ki ne bien ten, oyoka ki bien te, oyoka ki bien te Vincent. Oka ki bet mobile ndako bala ngai. Na ko demo balo wa ko pesa ngai kimia, wa ko sunga ngai, talanga na ko la famille moko pauvre. Na tsala mbongo te, mobile ko pesa ngai kimia. On ko encadrer ngai, ozomona na ko vanda. Na yo ndoka ki bien te. Oyoka ki bien te. Te oloba rapena ko luka fiancé. Donc fiancé oloba ki zaki, mais tant olo tangi mobile ko tant ko comme frère, oluka fiancé. C'est vrai, na bosanaki. Ezaki aveuglement ba pasteur. Na luka ni mobala kwa ko bala ngai. Wa ko pesa ngai kimia. Moni biso to za baso babenga biso bikomba. Basa bikomba ba utaka te biso yeyo. Me basa makasi, pe to nuna kanoki te. To za basi moka makasi na mbongo, ko luka, ko sala boy. Ba nini boye? Na ko sa même film même ya judoka. Ka da sali yango. Uzomona, po zo ba femme forte. To za capable nyonso wana. Nazo kambala kwa ko bala ngai pesa ngai kimia. Ba critère mobile ezani oyo zoluka po mona tsezo tala yo ngai ba critère mbalo ngana lingaka be obi ke mariage na bino na Congo bat et ça marate et komi nango yondo zano na retanga ça que plus de 11 de 22 mariages mobile na kei et ça la manango et ko salama kaka wa na capitale biso et tout ça la manango obi ko décevoir ba tu belé la miso ba komisaki nzambe pona ko bongo mana yo zungaki mobali lelo suko ba mona osu lelo quick etali bango ba baka ke nzamba zaka moko o wana ba vegla kingai na comprendre te pour se passer à ngara violenga te c'est que na moke makabana ngeza solo mais le ko na moi passer à luli suka na nzoto na ngate c'est que le lenge na ngana zalaki eza le lenge ya mbito singa na salela o ngaba na zo mema bo eza le lenge na ngai te na mokite na monité na ko bomba na boyete na ko bomba na boyete mais bible les diables se déguisent à l'ange de lumière uzomona na ko bomba na boyete funa la na sapenza ange na za ko ngala na zo ko ngamu nyozo uzomona ngaki yiwa na zo ko ngala passer nga bomba étoile na ngai pour ceux passer ila nga makama ko violer ngai te ngaki na zonga ba suki na ngate maintenant moi passer a yizongeli ayeli ko violer ngate na motin c'est que le lenge la nga na zala ki za le lenge sengeli ngai na zalela pour soukai na nga kulungongo et silité ozomona mais na moni passer a kosa kinga pe na panzisa ngo église mobimbe église ningani Jackie Kabongo semeki ya moto na kati ya Canada kuna mboto no yango na moni Emilia Guadlino place oza mama na keke moto no yango place oza kuna ba mbote na bino vraiment ebele vraiment ba mbote na bino Shekina Esayo azotala nga wa bifo na bwaka ye Bénédicte Esayo chroniqueur na biso Christelle Esayo donc sous-sol tout le monde donc match eza bien Maman Léonie Esayo et Maman Léonie Timba Kapela wana babi maman na biso donc maman mère biologique à Vincent wana donc Maman Léonie Timba Kapela mbote no place oza Patrick Lokwa Sekai mama un mot sur qu'on a bandé ono to ba mades o ebisaki ba ok batika vi wana o ebisi ba osuni lelo parce que ozongi na ba mama to simba na makasi to simba na makasi l'union fait la force babi un pour tous pour un nga nyoko linga ba sainga n'importe quoi pour le coup ma madesi ba tchenga ba fardeau miné na mutu tana ko bitina po ba pasteur ba veugler ba magie na bango na kutina magie ba comment na po ba violer ngai ye tengena nga ba livre Lévitique jour na bible ba bible lobi na Lévitique e mobile na mobile ba ko sangana te ezala kanango akosaka Lévitique lobi lo morte Lévitique lobi nango lo morte wana za ba phrase. C'est juste des phrases écrites par les humains. Mais c'est l'Ancien Testament. Dans minute tout le Nouveau Testament, nous attend des grâces. Parce que l'eau qu'on a c'est important, c'est tout temps Jésus-Christ.
Bataba Moïse, wana ba de fitiki, wana ba de nini, wana ba façon. Et ça de tout simples phrases écrites par les humains, commis mentionnées par des Bibles, des Anciens Testaments. Tout ça dans le Nouveau Testament, tout ça dans le temps de grâce. Donc on a le droit d'exister. Patrick Loko, vous pensez pas que pasteur wana yo kendo ko yando ko na pas pasteur Amabé parce que il y a des grands pasteurs au d'autres la biso la mitu à travers le monde. Personnellement ta baga ki sangwana ba sepela ki nango ba monique un frère un pasteur ro la bango Asel Moussa ne malam. Mais vous pensez pas que ko ki na maboko ya pasteur ya Amabé et que il faut de tout le cas sous ba pasteur ya bien. Parce que nga na moni ge ba ndongona to bota la biso il faut tout le que l'on est ba pasteur ya bien o wana zaki pasteur Amabé tout le que le pasteur a bien pour passer vraiment la vraie délivrance. Pasteur ngolo kilangai pasteur ya bien délivrance c'est pas délivrance comme l'opele nanonga makona comme l'opele to nini na za déjà olengi na za suna tamba délivrance inutilité na lingi comme na pasteur mota su liboso na ngai na mona te boko yeka liboso po ko mvute ngai boko bebisela ngai nzela na ngai wana zaki pasteur Amabé ya solo bazali Patrick lilala mako ko poepoisa malala nyonso papa parce que yebi yango tant sous nazo bande ba phrase nazo kosa lilala mako poisa malala nyonso na lingite mais to yebi malala oya bien na passer ko ambie ba passer mbie mulaya ba passer nguya wana ye au moins sera tchelo borozo en ça mwana kuna pona suba na lolenge nga kuna ba boyinga ite osi mwana Moïse tala nguya zanango mais a critiquer ngaite akakoli bisote atalisi biso nini bote mais wana ko bimela ngana ndako alinga soki 3 boy po ba ko ata yo moko penza osoma munganga landa mutamalade tout le monde va munganga mais il y a l'entanga na ndaka ta benza même ta guider ba pati pa nzoka ba guider kene pa ko boma ngai osomona akosanga mabe. Je pense que Patrick Loko za clair na mon arali kamba lobate parce que boy na rolo ka pasteur lu ba pasteur Patrick Loko préféré na vieux donc ceux qui na benyo une émission Patrick Loko na ba émission ko ya donc na benga na zon sa kombo ya capitaine de l'équipe pour la mono neuro zon qui sont na lobo. Capitaine de l'équipe double bransard c'est Kai Mama ils a toujours ngai en chair et en os toujours imité mais jamais égalé. Et c'est bango bien dit. Je vous avais bien dit, vous avez mal choisi l'adversaire. Ngai Nazali, je suis maintenant la capitaine de l'équipe, très fort et très puissant. Ceux qui n'ont entourage Nangai, tu vas compter sur Ngai, c'est Kai Mama. Malgré mes mains avec l'église, par exemple, à côté campus, les bosses baninga, à comme on dit, à comme il baninga. Il me t'a quoi maïe, il me t'a dit non, Gabi Nazaka, donc il a celle comme Marie Misama Lobaka. Quelle que soit l'église Nangai, Nazara Baninga Nangai, nous continuons à rappeler le lien Nazali, nous continuons à faire la Kanzambe Nangai, nous yembela epekaka, nous une église en Kanamaniko yembaga na yemaka. Nous suki nanga okut nous kona kota kana yango. Mais kuna bakati singa suki. Ba dimnenga makupa sebo ngabi ten ko sebeti funa kangi sango peze ko yanga pe dilema ndeko kabelo. Ozomona. Ah oui, na tipe kabelo numéro 10. On a tipe numéro 10. Ozomona. On a dépensé cher ami internaute, je pense que tout a été dit. Na moni sur le retour na Patrick Ezate. Cher ami internaute, Patrick Loko na moni sur le retour banoté. Mais au moins tu reconnais que baso tout ba chaki au calcul, ba calculer que ba télévision na Congo à travers le monde. Oh ba mona que Patrick Loko na rosa mbali na bango. Moni que vous reconnaître au moins que au décevoir ba c'est belé. Baso na ba fana na bango, ba mi chami sapi. Pour l'angai, biso nyonso donner des femmes. Ba mi vande les, ba mama e bo mi fana bino. Bo ma nunzo toté. Bo l'angai ba induire ngane rare. Bilenge bozana mama bilengo ngapi na nango. Bo vana bino ba mama. So moni bozo te calcul na ngai na yebisa yo cham sapi. C'est que pour l'angai o baby na yo. Ngai jeune fille. Alléluia. Choco frappant, Choco frappant, le mirabolant, n'a pu su en tout cas Bambote belé, biscosali, je vous aime beaucoup. Bah façon na onyo, c'est pas que l'inganga ma kasimi koleka. Moi aussi je t'aime beaucoup. Biscosali, le mirabolant, choco frappant. Kapina kuma mikolo choco mambo. Bientôt na zona sima. Mais na bo sanité, chouchou la luindi. Maman mundele, moi ça mundele. Abote biso Jessina Keliane. Kobosa na tende ko na tete Mateus testa homo na bosa ni bino te babo linganga mingi yo John benganga na Chicago entre nous zo benganga lisusu makambolo bai na ngai yo mobalo la kainga na kateta sino zo ko zo yo ko benga ngai un désiré tisiko na monoté bano ça da deux fois appel na mona bino te nous na bible l'amour n'existe pas
il existe que des preuves d'amour. Quand l'amour n'a pas preuve n'a pas vis-à-vis de bino, l'action affection n'angai, qu'on s'exprimer n'angai, que réconcilier n'angai la réalité sous quelconque, yangwana, ba preuve n'anga, on a cinq na bino ba preuve na bino, ou manifestation pas n'anga, ou sanga ba bien. Nazo zela kabino. Numéro na téléphone Patrick Loko. Bosanga ba bien. Mais bosana ko benga ngai te. Numéro na ngezali 089 71 30 936. 089 71 30 936. Non, c'est bien bosanga ba bien. Vous prouvez nga ke bolinga nga. Nous bolinga Patrick, mais je veux que preuve. Nga lingi bino nyoso bozotala ngai partout bozali. Preuve na ngai ngoyo. Je vous aime beaucoup. Et ça, miracle Fatumbote. Na bosanité miracle Fatumbote bisko zali kuna bambote na yo des gros putu bisko zali en tout cas au kanisarangai. Kotika ngana divakation de kwa milinga cigarette bu miracle Fatu talaka yo talaka ngai na bilenge yo zanango. Ngako le bengo la femme ngeli. Dona monoka ngeli ozo brûler le cas bout d'ambiance au miracle Fatou ceux qui ont bakata il ba moko un mot la chose accomplie na minute po bon na komi kuna bisko zalaki mais bo bangate WhatsApp bo lembangai. Ça c'était Patrick Lokwa dans ses shows. Patrick Lokwa dans ses shows. Patrick Lokwa a exprimé cœur na lobby que azongi na e madès, azongi na identité na e boutique la eta na e azana e bongo. Nga na moni lo lobeza soutien na peska mbote na la bande ko tout. Obozuta on tala biso na moni odiloma mpuya odiloma yakati na moni choco frappant choco mirabola yo osokanga masolo va na ngwende na mama e lobela mingi ezara su mingite na moni mon vérifie no madinga nous na kati ya Suisse wana kumwa pap motema mereve Vincent Dozela sepela yo salanga bien makasi na pesi mbote na ngai na parouze ça yo cameraman na série swag ya propre ya bien donc ya sepela sabino na pesi équipe technique équipe mombala va du pp Ginebo Talatala mais Cheikh Bendite Sayo Bedi Tumba batutu ya la voix du peuple mbote na wana je pense que pour na lelo to sukio à tout monde année prochainement pour na ba choper ba numéro na biso émission ba utapi des autres prochainement. Bye.